Je vais vous faire taire. Les combats tout fait. Je vais vous faire taire. Nazana bino. Tout d'abord, vous profiter de distraction à Batou. Batou, c'est pas ça, vous bino te. Bino, vous profitez nango. Et voilà, je suis le seul pour vous combattre. Je vous assure très bien que je vais vous faire taire et je vais vous faire disparaître sur les réseaux sociaux. Wakancha ngayoyo tala yo kamundi yo finga nga vraiment o finga nga pa wapitala nga ikaka o finga nga wapi kamutu mukusi kazo komela nga yawa kamutu mukusi ka microbe bon batu mususu ba baleki na ba vidéo da ba caméra na bango ba lobi très bien que événement wana ba annulé yango te ba annulé te concert ezali annulé te ba spectacle leki ebele. Alors pour avoir une place encore mukula samedi vraiment il faut oser la paix moi ndambo yango wana bazoko bonesiko yo po batia Olympia ba pesa bango mukolo oyo samedi et kozala libre et en même temps bazoko bonne de façon que fali azwa ba équipe na nyonso ezwa bazwa visa comme ça ye aya pas boy concert kozala te Nathalie bona moni ka microbe ka kisimbi kazo tanga kombo ya Wakancha. Nathalie ka pigme. Nathalie ka kisimbi, Nathalie ka microbe, na lalite butu mobimba na sanzi butu mobimba. Tango Nathalie ka ilongi ya muntongo na sanzi butu mobimba ka ilongi zei. Bato basambela lisusu te. Pona bino. Bozo kotala batu tina kati ya baglise, bolo ba combattant Kabila n'habite pas au Canada. Si vous voulez faire renverser Kabila, allez au Congo, pas ici, ça c'est un pays de Canadiens. Kabila ne reste pas au Canada. Il ne reste pas en France. Kabila ne reste pas en Belgique. Les combattants, je suis en train de combattre les combattants. Les combattants, il y a solo bazali bayo bazoko bundela mboka. Kapigme. Elongi zei na lalite butu mobimba na sazi butu mobimba tango na monika elongi yango. Ba pasteur na se prenez-vous en charge le pasteur. Mais ba pasteur bazali plupart ya ba pasteur bazaba jeune. Comment voulez-vous que les soulards, les antivaleurs, les voleurs, les soulards bazoko te na église, vous les laissez partir? Ngai bolo bateke. Moi, je ne parle pas comme ça devant la télévision, comme ça, ou bien tes caméras. Non, je fais des actions. Je suis derrière vous. Tu vas faire sortir bataillon. Bataillon, c'est-à-dire qu'il y a plus de 500 personnes. C'est ça qu'on appelle un bataillon. Ce qu'on a terme militaire, moi je te le dis parce que je suis avocat. Alors, il plus parce que bataillon, c'est-à-dire il faut bataillon va composer on a 2500 personnes. Donc toi tu as 2500 personnes. Au comme Misabango. On aurait un azofinga Kabila Kanambe tout ça. Mais il peut changer combat. Il peut comme la passeport à Batogolette. Capigme 1m10. Capigme 1m10. Et là comment on peut que très bien que Kaza Moulouba. Moulouba, il y a Moulouba à 1m10. Chaque 2 semaines, je paye les gens dans ce pays. Nous avons fait des mineurs dans Mboko au Canada. Dans Mboko au Canada, na somba banaku, je dis bien ndakute, na somba banaku, na somba banaku. Na ibite Belgique ngo ezaso kimbongni na ibite. Baloni ni zakuna. Ah ouais, koko sala matin na Canada. Bon côté na église abatu. Bon en tout cas muyibi ya kala vraiment. Moutara bengi so commando so kinani wana akeya zoko yiba muyibi azanga soni muyibi azanga soni te baza filmer ye azako yiba abila yibite est-ce que yaze yayo ayo yozuye ozozo yango wana ozuye yango est-ce que za yayo miso makasi muyibi azaka miso makasi asa melijamba botuna kamere ke grand frère na ye azalaka wapi grand frère mama moko papa moko. Grand frère de la Kamere, azalaka na boloko na Rwanda. Grand frère ya azalaka na boloko na Rwanda. Na soba ba ndako na mboka Canada, na mboka Canada je peux chaque 2 semaines na futa batu. Ba mindele qui travaille chez moi. Kangema. Uya kotaka kombo ya Wakancha. Ngaye o malchance ndengini. Mutonga bengi ngana kanisa kisoki muto ndengini, zoka ndena iko tala ka kisimbi.
tika muntu pamba pamba 640 $ par mois ya l'État ba peso ko pena mawa yo ko vivre na ngoneni mongo iko kata pona ngai pona karibira na ngai te na pesi komba honorer ngwana na photo bakay ba miselinga mutuso ba missionnaire ngombe azana passeport togolais. Est-ce que vous le savez très bien que ngwana tambola kana passeport togolais? Vraiment, nandimi te que yo nzamba kelaka yo jamais nzamba okele to batamerica ngwana te yo za mutu moko se mama na banda ko tambola butu butu akeko nyata bakisi na balabala ba kisi ane kotia na libungu et sali yo kisimbi na vie de marche. Moi je vous assure monde mobile boyo kangai musique est complète 2016 musique est complète na Canada. Vous avez quel amour Nzambe te Nzambe okele ka mutu babene ka mutu mukosene wana te talan biso bakela mo ya Nzambe Nzambe akela ngai tango Nzambe alobi que allons créer l'homme à notre image ne biso batoyo ba wakancha 365 to comme na tango amoya awa na moni partout ba Burundais ba fête na ba balabala ba musiciens ba na bango ba yeba zo ko beta ko to ba libyen oyo bitumbeza mboka na bango ya ko sakana te na moni awa soirée ba libyen ba combat tout fi. Soba mobile oyo azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye bolole mobile oyo vraiment banda bimaki banda tongo kisa ozo dongeni ozo kendo wapi pesa nambo il fallait le côté il fallait te faire aussi mis le colo membre supérieur voilà le colo Oni. Oh, cadeau na melaki. C'est la TV. Eh. C'est là. Omono longolinga kanda. C'est là. Na sepeliko. Esa ni. C'est la TV rotela ça yo compatriote solo. Je ngangai, ngana combattante. Combattante aux autres biloko ya Bilal. Aux autres biloko ya France. Aux autres biloko missionnaire. Mais combattante solo, faut te rappeler déjà un boc. Oh, obi que na sepeli. Notre compatriote, na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios, na sepeli TV. Kanesili. Évite. Donc imbonga bana kutu ke no mela na yo lisa. Ah na kamela. Ke no mela. Kota pa. Yaka to kota se. Mobali na nga yaka. Ouais. Va. Thank you very much. Nayeka kapona pesa moi précision na bato yo pona makambo elekaki awa na kati ya Canada ya concert ya Fali na kanisi bato ba lobby ebele
batu ba lobby ba pronostic les cas qui est belé mais de toute façon ngai nde mutu nazala ki place wana na yoka ki makambo ebele na yebi qu'est-ce qui s'est passé au juste yango na yembangu pona pesa batu réellement événement wana et salamité pona nini po batu mususu ba baleki na ba vidéo da ba caméra na bango ba lobi très bien que événement wana ba annulé yango te ba annulé te concert ezali annulé te concert e kozala likambo eleki ndenge nini il fallait azwa visa ya batu na ye nyonso mais azwi une partie ya ba musicien bazwaki visa donc comme fallait ya le très bien que non il faut aya na batu na ye nyonso na mboka oyo donc producteur ezali problème ya fallait te eza problème ya producteur ba producteur en fait ensemble na bango il faut baluke la fallait et nini visa pona ensemble na ye mobimba donc partie ya ba musicien bazwaki visa donc ndambo bazwite donc fallait a exigé que il faut aller au Canada na batuna nyonso. Voilà la raison pour laquelle concert est annulé ba reporter yango na date mususu ba billet c'était comme place wana bozo ko wana eza place ali sécurité ezali place ya ba Olympia sika ba Céline Dion ba betaka et sika ba star minine ya Canada ba betaka ya États-Unis ba ya ko beta wana eza place ali eza 2500 personnes place pour na place wana donc ba producteur ba c'est ba teki déjà 2017. Je dis bien 2017 billets déjà vendus. Donc, veut dire que tikali moi ndambo mokeka po guichet à la fermer. Donc, bake siko kosolo lokola na mboko na Canada tozala moi siko yawa ba spectacle leke belé. Alors pour avoir une place encore mokolo samedi, vraiment il faut oser la paix moi ndambo. Yango na bazoko bone siko yo po batia Olympia ba pesa bango mokolo oyo samedi et kozala libre et en même temps bazoko bone de façon que fali azwa ba équipe na nyonso ezwa bazwa visa comme ça ye aya pa boy concert kozala te yango na yaki po ndeko na ngai moko abenga ki ngai lebike wakancha basasi yo na kimi mango ngabi nani asasi ngai na yemango po natala nani asasi ngai na taliboye na kati ya ordinateur natala ka kisimbi ka microbe kazotanga kombo na ngai na talibo na moni ka microbe ka kisimbi kazotanga kombo ya wakancha natali ka pigment natali ka kisimbi natali ka microbe na lalite butu mobimba na sanzi butu mobimba tango natali ka elongi ya muntu yango na sanzi butu mobimba ka elongi zei ka pigment 1m10 ka pigment 1m10 et là comment on peut que ça va très bien que kaza muluba yo somoni muluba ya 1m10 yo somoni muluba ya 1m10 oya kotanga kombo ya wakancha yo oyebike na sanzi butu mobimba tango kaka na mona elongi ya kamuntu yango pe kaza kamuntu te kalikelele kalika saka na ngai yo yebi ngai ka chômeur pamba yo na mwasi na bo kosi l'état ya mboko oke boza séparé mwasi na ka zumba papa si ndako l'état ya pamba azola lokuna ndako l'état bo lebe aza femme seule et pourtant aza femme seule te na ziba information na nyonso yo mbongo na ya ngunda e kwa ya kana adresse mususu fraudeur ya mbongo l'état. Na ziba information nyonso, je t'assure ngai na yo na sima na ziba information na nyonso moi sinon a déclaré que sa femme seule azinda kwa leta na Ottawa yo mbongo na yo pe ngunda ezoko epa mususu chômeur fraudeur ya mbongo l'état. Moi je suis pas un fraudeur, moi je fais partie de l'économie, je contribue à l'économie de ce pays. Moi je contribue au développement de ce pays. Moi, je travaille pour le gouvernement de ce pays. Quand tu pamba, $640 par mois, il y a l'État, il peut se reprendre dans Mawa. Il faut vivre dans mon nez. Moi, je vais faire pour le carburant dans Haïti. Pigment. Et l'on dit, il y a la lité, il y a la sanzi, il y a la
Vraiment, n'andimite que yo Nzamba kelaka yo jamais. Nzamba okele to bato Amerika ningo na te. Yo za mutu moko se mama na ebanda kotambola butu akeko nyata bakisi na balabala ba kisi ane kotia na libungu e sali yo kisimbi. Uzaye kelamo ya Nzambe te Nzamba okeleka mutu babinene ka mutu moko se ningo na te. Talanbi so bakelamo ya Nzambe. Nzamba akelangai tango Nzamba alobi ke allons créer l'homme à notre image. Nebi so bato yo ba wakancha 365. Tango Nzamba alobi ke allons créer l'homme à notre image. Ndengai 1m30 1m83. Ngamba mobile na telemi kisimbi katangi komo na ngana lalite na sazi butu mobile kisimbi ka froder ya mbongo leta oyi na mboko oyo sala yo komoko teka oyi baka mbongo leta nazara ba information nyonso oya ozana bataillon yo ozana bataillon ngai nazoko kota na kokende komona premier ministre ya Canada na kende komona premier ministre ya Québec na kende komona premier ministre ya Ontario pour leur dire très bien que bazako loger bataillon a on a kata Canada oyo bali ko kende ko renverser pouvoir ya Kabila ngana komona batu nyonso na ba conseil nyonso ba sécurité ba chef ba policier ba chef je vais entrer partout parce que je travaille dans le gouvernement du Canada. Je vais participer partout parce que je suis opérateur économique dans ce pays. C'est le contraire. On appelle ça comme mongo bafuta kayo. Kalikelele, kapekme, kakisimbi. Yo za ekelamo ya Nzambe te Nzamba ko créer tu batu kamuntu en marque nengo na te. Kamuntu mabibo Nzambe jamais. Dans une démarche, moi je vous assure, monde mobile boyo kangai. Musique est complète 2016, musique est complète au Canada. Musique ya ba Congolais est complète au Canada. Na kosala ba démarche yo la ki sa bataillon yo za na Canada. Si c'est le contraire, nana ko porter gouvernement Canada plainte. Je le dis, je suis devant la caméra. Pour na ko lobatela ke bazako loger ba rebelle. Ba rebelle bazako bibongisa po bakene ko renverser Kabila. Bango Canada ça ko loger ba rebelle, ale bien ça na bataillon. Ceux qui 613, ceux qui 500 combien? Au collègue ça ba élément na yo veut dire ceux qui sont dans le bataillon, veut dire tu as des éléments. Si tu as des éléments, c'est-à-dire que tu es bien armé. Au Kobimisa ba élément na yo nyonso, na ba arme na nyonso, ya bataillon oyo za na Canada. Ngai na yo na, je t'assure, ngai na yo na ciment. Ngai na yo na ciment. Tout d'abord, na zoko porter plainte fraudeur ya mongo à l'État. Vous avez les que vous avez séparé, pourtant vous avez moi mobile. Vous avez les que vous avez mon à l'État. Tu ne travailles pas. Moi je travaille, je fais partie. Nous avons contribué à l'économie de ces pays. Chaque 2 semaines, je paye les gens dans ces pays. Nous avons fait des mineurs dans Mboko ya Canada. Namboko ya Canada, na somba bandaku, je dis bien ndakute, na somba bandaku, na somba bandaku. Na somba bandaku na mboka Canada, na mboka Canada, je peux chaque 2 semaines na futa batu, ba mindele qui travaille chez moi. Kangema. Uya kotaka kombo ya wakati. Ngaye o malchance ndengini. Mutu nga bengi nga na kanisa kisoki mutu ndengini, zoka ndena iko tala kakisimbi. Je vais vous faire taire. Les combats tout fait. Je vais vous faire taire. Nazana bino. Tout d'abord, vous profitez de la distraction à Batou. Batou, c'est pas ça, bino, vous profitez nango. Et voilà, je suis le seul pour vous combattre. Je vous assure très bien que je vais vous faire taire et je vais vous faire disparaître sur les réseaux sociaux. Les combats tout fait. Je commence ici à Toronto. J'organise. Dans le but très bien. 2016, bah concert Bebo na Katia Canada.
Je vais voir le Premier ministre du Canada, Premier ministre du Québec, Premier ministre de l'Ontario, pour leur dire très bien que la communauté congolaise est torturée. Communauté congolaise, ils ont respiré le sous-souté, n'a pas agresseur, pas terroriste. Parce que côté la batuti na kata bandako, tina bakata ba église. Bato semble les sous-souté pour na bino. Bozo côté la batuti na kata ba église, vous voulez pas combattre, Kabila n'habite pas au Canada. Si vous voulez faire renverser Kabila, allez au Congo, pas ici, ça c'est un pays de Canadiens. Kabila ne reste pas au Canada. Allez renverser Kabila au Congo, pas ici. Kabila ne reste pas en France. Kabila ne reste pas en Belgique. Les combats toufi. Je suis en train de combattre les combats toufi. Les combattants, il y a solo bazali bayo bazoko bundela mboka. Que mboka ebunga. Les combats toufi, je vais vous faire taire. Parce que de toute façon, j'ai toute une équipe. J'ai engagé toute une équipe des avocats. Oui, bazako landel. Makamona zibo boye bien. Na pesi combat honoré ngwana na photo. Bakay ba miselinga mutusu. Ba missionnaire ngombe azana passeport togolais. Est-ce que vous le savez très bien que ngwana tambola kana passeport togolais? Soki ba avocat na ma pesi autorisation na koyebi sebino kombo ya kombo na o kanambe o kombo na Kabila te kombo na kanambe mais yo wana changer kombo. Yo wana kombo na passeport ya togolais. Au Kimi France, pourquoi? Au Kimi France, mango. Ok, au Fani na Guinée équatoriale. N'est pas le temps au Bimi France, madame, ok, Guinée équatoriale. Nazana Nzela na union sur Nengo Kendaki. Au comme la Guinée équatoriale, bah Bengani on connaît pas ya président Kuna. Ou Telengani comme na Maroc. Dis quelque part là na Maroc, na kotanga kombo siko tem na kotanga kombo siko ba avocat na ba autoriser ngai. Parce que ça dans Moussala. Mais vous voulez jouer avec les gens. Vous avez profité de la distraction. Pourquoi tu n'as pas tout dans l'église? Pasteur, prenez-vous en charge le pasteur. Mais pasteur, plus pareil à pasteur, gêne. Comment voulez-vous que les soulards, les antivaleurs, les voleurs, les soulards, parce que dans l'église, vous les laissez partir? Maman bazala kata l'église. Ba jeune bazala ba kata l'église. Pasteur. Tango ba yake kukanga Yesu Kristo. Pierre abimisa kambeli. Akati mutu litoi. Veut dire que ba apôtre ya Nzambe bazala kana na ba arme. Pasteur omoni bato andenga ba pasteur bilope boza ba jeune. Olongoli kazako chipe meni, ozui Bible chipe meni, kufana mutu moko. Kanga mutu moko kufana yeka ba mama bozo ba kiti. Ba mama bozo ba kiti, ba mama ba jeune garçon ba nini, bo sangele ba bandi bazala makasite, bazala meligamba. Ba soulard. Nalingi mokili etelema de façon que to combattre le système comme moyen égalité. To comme na tango moya wa na moni partout ba Burundais ba fête na ba balabala ba musicien ba na bango ba yeba zo ko beta ko to ba libyen oyo bitumbeza mboka na bango ya ko sakanate na moni awa soirée ba libyen ba zo beta musique ba zo s'appelle ba combat tout fait. Ngai, bon, moi je ne parle pas comme ça devant la télévision, comme ça, ou bien tes caméras. Non, je fais des actions, je suis derrière vous. Tu vas faire sortir bataillon wana. Bataillon, c'est-à-dire que a plus de 500 personnes. C'est ça qu'on appelle un bataillon. Ce qu'on y a militaire, moi je te le dis parce que je suis avocat. Alors, il a plus parce que bataillon, c'est-à-dire il faut bataillon va composer on a 2500 personnes. Donc toi tu as 2500 personnes. Au Kobi Misabango.
Et au comité, c'est pas d'abord armes, vous avez préparé. C'est pour ça que j'ai dit que la commune premier ministre du Canada, dans Mboko, moi je vais aller pour le voir très bien. Comment vous voulez que vous logez les mercenaires, vous avez logé les terroristes, vous avez préparé dans le Canada pour pas que vous renforciez Kabila. Nous avons été dans la tête à tête. Nous avons le ministre de la Défense, nous avons le ministre de la Sécurité, nous avons le ministre de l'immigration, nous avons le chef de la police. Je vais faire ces démarches-là. Et vous allez voir les réponses par après. Je vous l'ai dit, je n'ai pas de temps pour battre. Mais je n'ai pas d'affaire, je n'ai pas de Nathalie vidéo, des voleurs, des bandits, qui sont l'église ya bato. Église ya bato. Na ibité Belgique ngo eza soki mbongni na ibité. Baloni ni zakuna. Ah ouais, koko sala matin na Canada. Bokoti na église ya bato. En tout cas muyibi aza muyibi ya kala vraiment. Mutara bengi so commando soki nani wana. Ake azoko yiba muyibi azanga soni. Muyibi azanga soni te. Baza filmer ye azako yiba. Abi na yibité. Est-ce que yaze yo? Ah yo zuye ozo yango wana. Ozu yango est-ce que za yo? Miso makasi muyibi azaka miso makasi. Asa melidiamba. En tout cas, oh ezali na laki batu volume 2. Oh eza volume 2 te na yemba ngakapo ba ibisinga te. Kamwa kisimbi, kamwa microbe kataki kombo na ngai. Kamwa microbe kataki kombo ya Wakancha. Et le nom de Wakancha pèse beaucoup. Et tu vas voir comment est-ce que ça pèse. Salama kasi po tombo lango. Salama kasi po tombo le kombo ya Wakancha. Kamutu ka microbe katangi komo na ngai. Wakancha ngai oyo tala yo kamutu yo finga nga vraiment o finga ngai pa wapitala ngai kaka o finga ngai wapi kamutu mukusi kazo komela ngai awa kamutu mukusi ka microbe ka kisimbi elonge sali ngai na zei na lalite butumbi meka kosaza tango nazoka lisaka elonge mutongo. Bakelaka yo pas Satan, Zamba jamais Zamba okele muto ndengwana. Jamais de la vie. Satan muto akelaka yo. Ngai wakati yo okufinga ngai pa wapi. Na tonda na seti likolo. Monga ya mayo océan, ngai na za mbonge ya mayo océan. Ata oboy kotala ngai me mise kotosa te. Il faut ka otala Wakancha. Bipa nyoso na koleka na koti boy balibike engamba koti. Bipa nyoso na kotaka boy batyoso batala kangai engamba ye. Kamuselekete kanyama kaso finga engambe. Mutoyo opérateur économique. Opérateur économique. Na mboko oyo. Nazoko futa batu. Na somba bandako ka fraudeur ya l'état na zana bino na côté yo le bilanga ke ozana ngai bon ça va au déclencher voyons voir alors tozana yo nzela tokenenga na yo on va voir qui va gagner. Le collègue les équipes émission kaka ya kamwa montor pour répondre ka kisimbi divers kaka mama solo mususu na ibisa kibino de côté déjà pour je vais détruire ces gens là. Honoré ngwana azofinga Kabila Kanambe tout ça mais yo peut changer combat. Yo peut comme la passeport à Batogolette. Moi moi Candide otiki moi mobali na ya mundele Candide obalake pa ya mundele mobali abali yo ofande pa ya mundele oyo tiki mundele na yo ya balaki yo oyo ko linga sase otiki mundele na yo mobali na mundele oyo ko linga sase boyo ko bote Yesu boboti na ina mwana bref, il y a une information.
caméra zolo bana batu tere ko nga naza congolais caméra oza burundais rwandais preuve yango batindeli nga nazo information moko akosakana te Basege, basobenganga. César Ngadi, Clébois, honorable Zachary Baba Bassé. César Ngadi, hein? Clébois toujours. Souci. RD Congo Info, tout le monde est d'accord. Même les corps. Yes, César Ngadi, écoutez-moi. Yoke no Gusua, Yoke no Nganza, Yoke M, Yoke no. Fini la récréation. Kini Batalaki, Brasa Bamonaki, Angola, Afrique, Mikili, Baleli, Antonio Bisso de Otalate. Prenez rendez-vous, rdcongoinfo.fr, votre émission Le Podium avec Antonio Kauka, Masole Komi Awa, na rdcongoinfo.fr avec César Ngadi, votre émission Le Podium avec Antonio Kauka, le diamant de la presse congolaise, Babito Koti Masolo na www.rdcongoinfo.fr et pas César Ngadi. Votre émission Le Podium avec Antonio Kauka, le diamant de la presse congolaise. Masole Komi Awa, na rdcongoinfo.fr. Le Podium. Awa nde bozaba live ya ba artiste na bino, au comédien, au musicien, bozaba live na bango ba répétition na bango to ko kota to fuye bango to la sabino Masolo. Masolo sika na kata net. Tala César Ngadi na RD Congo net ya makasi mukonza Masolo net. rdcongoinfo.fr. Émission abino yangoyo na bosanité Junior Kufunzuka to cascade na pesipe mote na Maria Kauka, la beauté, la couleur et la lumière. Na bosanité petit nanga Derrick PCA, na petit nanga Vea Mampuya. Botan na bino bémission, il y a pas polémique. Botan na bino bémission, il y a fait des sociétés. Mais sur l'émission de l'émission système, il y a émission live. Vous vivre live. J'ai si net échangé. Couleur et continue à net. www.rdcongoinfo.fr. César Ngadi. Émission na bino Le Podium avec Antonio Kauka, le diamant de la presse congolaise. Prenez rendez-vous. Bah vrai chéri, bah vrai Joe. Partout, Europe, Amérique, Asie, Afrique, Mobimba. Émission Abino Yangoyo. Makambonga na zolo babozo kala ngaite botu na kamere ngana lobi bieke botu na kamere. Botu na kamere ke grand frère na ye azalaka wapi? Grand frère mama moko papa moko. Grand frère na kamere azalaka na boloko na Rwanda. Grand frère ya azalaka na boloko na Rwanda. Aza condamné à vie pour nini ba condamné que non aza burundais a participé qui na ba génocidaire. Bot caméra nazo ko botu na caméra grand frère na ya azalaka wapi? Ya mama moko papa moko. Aza na boloko na Rwanda. Prison à vie. Génocidaire. Na kati ya Rwanda. Grand frère na ye mama moko papa moko.
boyebi kombo ya Mira Yesa. Mira Yesa zanani animateur o ya Ngwanda o ya bazobeka kombo na yesoki Libita. Kombo na ye Mira Yesa. Kombo na ye Mira Yesa. Bozi mutu azwaka ye tango akendeka na mbandaka. Bozi tango azokutana azokitela ba instrument na kata libongo azokobima boye akutaki pêcher wana libanda azoko pêcher asalisi bozi pona ko ba instrument ko sala ba biloko nyonso kaka wana pe bakangamela bozi te bakomi na Kisasa. Muntu abane ko sala kolukela bozi bangulu ye wana azonga Mira Yesa Libita zonga lisu na Kisasa bazozela okuna muibi bazozela na Kisasa bambongo nyonso bangulo liako bamati avion ba na potote bazela kayo mikolo na Kisasa de voleurs. Nakosenga na ndeko na ngai Honoré Kovo Ingila. Osala émission wa rectifier, ozola beteke diaspora et le bike et destituer Etienne Tshisekedi te diaspora te. Diaspora te. Ba bandi, groupe ya ba bandi, sikoya ba kozo su monopole te na kati ya réseaux sociaux. Ba kozala ba lobby ngana zongisi. Ba lobby ngana zongisi. Ba lobby ngana zongisi. Pour ma information, mon besoin qui déjà monopole na kati réseau, ba moni ka baza bango moko bazo kosa ko sabato. Ba bandi ba anti-valeur, ba incivique. Ba yibu, ba yana système wana de ba yibu. Système ya ko betaka bato. Na poto. Ba longo na Kinshasa système ba yibu ti oyo ngwana apesaka bango esprit ya ba yibu, ba yana ngo tie pa boy. Na poto pona ko betaka bato. Ko finga ka bato. Ko yiba ka biloko bato. Ba pasteur botelema parce que ngana monaki tangoyo Yesu monaki bato bako sakala na ndako nzambe Yesu akotaka na fouet abetaka bato Yesu akotaka na fouet abetaka bato ba panzana ke bale boko sakala na ndako nzambe te na moni ba miibo ba koti na église ya bato ba panzi ba muibi mususu miibi za miso makasi vraiment azo biloko bato azo yibate. Mais ozo yibate ya yo osombi yango a oza magasin ona yibite o yibite za ya yo te laisse ça muyibi ba ina esprit ya kobeta bato esprit ya koyiba esprit ya bameli jamba. Honorable Kovo Ingela, il faut rectifier diaspora te groupe ya ba bandi, groupe ya ba voleur, groupe ya ba chômeur. Talaka batu nyo so soki lelo tebeke tozo Kisasa ba ko sala misala ni ya kiibu ba soki la misala ya kiibu ba ka batu na butu ba bomaka batu groupe ya bai te na mbalo ezaka so ba lobi tala muyibi azo ira biloko batu mo bazo filmer pe azo tikate alinga abi masoki mama na tele makatembe akangi miso makasi voleur muyibi akala. Na la kibino vidéo volume 2 mabale ko panzana na kati ya Europe. Vidéo ye ko bima volume 2 na ebita YouTube seko akondima ba image za kuna parce que ba image za kuna ya mabe. Bomona musale ba kombe tufi baza ko sala. O ba mission bazako ya poboye bazako yebisa basi zambiso bazako yebisa ba na biso c'est le contraire ba ngomba to ba bebisi mabala ya bato baji ya bato bazana kati na vidéo volume 2 boko e ko panza mabala ba musicien te bango vous allez voir makambo za kata volume numéro 2 za mabe ko panza mabala na ebite soki YouTube akondima ba image wana kasi boko ngona ngo. Ce n'est pas possible.
Baya on a moko ba mi pese ba combo ba général oh ngana za colonel oh ngana za boy na boye oh ngana commandant wapi ya muyibi oh soki commandant so commandant so wana tala na vidéo numéro volume 2 zoko ya olanda ngo yoka okomona pe mwana ya liboso na zaka mwana na yote aza mwana ya ndeko ya mwasi na yo. Moi sinon ba pesa ka yeze mais pas ndeko na ye. Okomona on a volume 2. Na détail nyonso. Volume 2 za mabe mabale ko kufa na poto. Vous allez voir ce qui va se passer. O ba misé bazako ya ko bibisa mabale na biso. Ko bibisa ba na biso. C'est le contraire bino bato ba bibisi volume 2 ko bima. Monde ko ningama. Bokomona misala ya batwana. Bokomona misala ya bato no basali na kati ya poto ba panzi mabala bato ba panzi basi ya bato ba moyen te vidéo volume numéro 2 na ibite sur YouTube akondimango po ba image za kuna angaye boluka kama makambo ya mbalo boko zwangwe pa ya wakancha tout d'abord kakisimbi oyo na mettre paquet en jeu. Musique est en 2016. « 2016, musique est en manakati à Canada, Mobimba. Ngamoko producteur. Na mettre paquet en jeu. Canada, Mobimba. Musique est kobeta. Na komona ba konzi ya mboko oyo bango bachi ba mercenaire au na mboko oyo Kabila fanda na Canada te Kabila fanda na Congo kendo bundisa Kabila na Congo awa te bokebo lokoti bateni ya kala soko ya lokoti boke pa bakabola bateni ya ba militaire bolati boza ba combattant allez combattre au Congo. Kabila ne reste pas ici pour terroriser bato. Na lobi bien ba pasteur bolo bato soki bakoti na kati ya ba église bolongo la kazaka bocha Bible pembeni kufata na moko mbila ya kati makambo sima. Prenez-vous en charge bolo makambo za ba mibali ba mama ya kati ya église bato ndenga no ba ya soki ba yemba la moko bozo ba kiti bokangi porte bozo ba kiti ba mama bosangani bango bazala makasi te bazala solar basi ba midroga bazala makasi te soko simi moko ako respirer akufi ba moni la bilote comme bozo banga nini nani ba moni basi bazoko bonna ba mbali te kufana moko soko abeti yo problème ezate tozala l'état okota makambo lokola mama oyo tala mama oyo tango muyibi azo yimba alinga iba pareil mama otaliye ka bozo samba yo za combattante ya wapi olobi pele makasi o na za combattante il faut kufa na ye mutu andinga kanga na bilamba bokufa na ye na se police ya ekata makambo kanga ye na kufa na ye police abeta yo problème ezate me ya sa zoki combattante ya wapi koso za combattante kanga muyibi aza muyibi tout d'abord oza droit za kana na kati ndako na yo ezalaki naeka mpona répondre na kaka kisimbi na répondre na kaka kamuselekete kamoto azosukela ngai awa kalobi yo nzambe akokele to bato andenga na te nzambe akela nde biso tala biso muluba ye oyo te olobi yo oza muluba ya 1m10 na mona te tala muluba ye oyo 1m83 1m80 muluba ye oyo te tala muluba ndenge atelemi kobanda likolo ti na se na tonda kotonda mbonge ya mai ya océan partout
tout nazo ko leke fo ata soko boy ko tala mais mi ce koto sa te fo kaka wata wa kancha boza la folie me deux yango mutu ko panza masolo omoni batinyo so bazana écran wana bokomona boso babasali na basi po basi wana mutu batinelinga biloko oyo basi oyo basakanaka na bango bamibali oyo bawelaka na bango basi batinelinga biloko boko vivre yango tokomi mbala yekolanda nsima merci mingi